Depuis 1997, AFDEL a tué plus de 25 millions de Congolais. Ils s'en foutent de nos familles, de nos enfants. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos frères qui sont restés au Congo. Les salauds. On va mettre fin à ça. Je vous jure au nom de Jésus. Ils ont mis le feu au paradis qui est le Congo démocratique. Merci Alpha Blondy. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour vos appels. Je tiens à rectifier le bourgmestre de Lemba, selon nos derniers appels, n'a pas été tué. Il a été peut-être touché, mais il n'est pas mort. Sorry, les informations que nous donnons, ce sont les informations que nos correspondants nous envoient par ici. Donc je tiens à vous informer que la dernière missive que nous avons reçue nous relate que le monsieur gouverneur et bourgmestre de Lemba est en bonne santé. Nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses parce que c'est un monsieur qui est acquis pour notre cause. Alors, na journée à l'élo, ezali exhortation, il y a aux alapés na contact nabino parce que tout comme pratiquement 13 heures na Kinshasa. Tolingi to relayer bino makamuni esami banda na tongo tisikoyo tokobenga bata Kinshasa tokobenga mo batebele mais avant to benga nanu bata Kinshasa avant bien na kota na liloba to meka nanu ko benga ndeko moko bozoluka bozana sango na ete na uta ko solo na na tongo azali bima kitoko aza en bonne santé na meka zo zoye soki akoyamba parce que tango na benga ki azali nisika mabe sorry tout me garozoé. Tout me garozoé. Tout me garozoé. Le monde combo. Tout me garozoé. Allô? Allô? Tout me garozoé. Tout me garozoé. Tout me garozoé. Allô? Ouais, ndeko Eliezer boni yo mikole belé batu mokili momba bazoli nga baye basoko za en bonne santé. Aux en bonne santé. Oh. Siko aux en hôpital ou bien aux en andako? Ok, merci Nzamba Pambola yo. Situation à l'élo Katina Kinshasa est en nini? Ok, likambouté, place yo zali aux en sécurité. Est-ce que Rogo Yob Sabiso, Sokito Into, joindre Yoto Sala nini? Merci Ndeko Eliezer Nzamba Sana yo, merci. Bon, tu kolanda Ndeko Eliezer azali yakobata ma babeta ki masasi donc baza aza recherché Ndeko Eliezer a profité na uti kozwaye awa. Alors avant on a benga lisusu Chine populaire esika wapi ba révolutionnaire bazali nazo benga ye ya makasi na boyi kopesa kombo na ye parce que boyebi ke Rwanda azo travailler na batwana azo luka kozwa ba contact ya bana wana po ba localiser bango batu ya ba Rwandais o batikali na Kinshasa po Kabila sa krimi ba kende kosila na bango donc Rwanda c'est timbeli Rwanda histoire na Cecily akokosa so ba congolais to benga ya makasi na masina to benga ya makasi Allô, boy bino kuna na masina.
bosali ka nyama nini loba nanu yo muto zai nazo bengo ya makasi na boy ko pesa kombo no po balukisa yo te yo muto simbi masina bosali ka nyama ndeni ok siko bozo kende wapi palais du peuple bobebana na bango boluka kotumba ndako ya Ruberwa boluka kotumba ndako ya Kamere boluka kotumba ndako ya nani ya nani ya Bisengimana parce que baza ba Rwandais oyo bazoboma bino botika bango te mende bokangela biso ye ou bien bosilana na ye ya makasi oyoki likambo te ngala kobenga yo soki bobandi action obipenga ngala kobenga yo ya makasi nazobengo na kombo na yo te nazobengo na kombo ya makasi po yo mto simbi chango mobimba na yebi na boy kobengo junior sino ba koyoka kombo na yo na obengo ya makasi zala na groupe no mobimba bana masina bokita bosala musala ndenge sengeli awa ozo leka na TV monde entier zolanda yo nazobengo à partir ya TV en Angleterre mokili mombe zolanda yo oza na message ningo yebisa bana chango nyonso o ba congolais loba bino pe kuna bolo d'abord en fait mama moi ba si pour la porte ouais kitoko à part wana lo monsieur Zali ya makasi likamote merci merci nazo songelo ya makasi merci mingi bomoni wana bastion na biso masina populaire Chine populaire wana mokambi ya batu tout oyo bazali kobima libanda et oyo auti ko beta kanya makuna donc bazo kita déjà na palais du peuple ndenge monseigneur ya catholique monseigneur Mosengo asengaki bango wana bazo kita alors nalingi ko partager moi eloko moko avant to kota na kobenga batu mususu bino mo bomoni na bengi ndeko na biso Eliezer na bengi ya makasi na masina o ezali lelo 13h ya Kinshasa kuna baza ko kita na palais du peuple pona ko kende ko yindisa alors soki bozo mona Jeannette Kabila azoleka na TV na parlement soki bozo mona kisa Zoé Kabila azoleka na parlement ezali mascarade baza na kobanga il faut ba mona na place wana baza protéger na armée rwandaise ye moko ya na bango ase akimi azali bongo na Kigali na villa na ye mais mutu aza le plus dangereux ezali Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe aza le plus dangereux na bango nyo surtout pe lisusu ndenge ni bino bokoyi koyoka Kengo azali de père polonais de mère ya Mundele c'est-à-dire de mère Tutsi azana makila ya ba congolais te comment mutu andengwa na kokoma président Sénat comment mutu andengwa na soki Kabila zate ye mutu akoma président comment mutu andengwa na bino bozozela boyoka ye donc Kengo akosala ka makambo Rwanda ezotindali Kengo akoti kosala côté ya ba congolais te yangwana ozomona bo kende kosilana na ye Moïse Eli batelemelaki ba gouvernement un vrai pasteur azamuto azaka côté ya gouvernement yangwana nazoyebisa bana Kinshasa na kopesa ya makasi ordre bale no buka ba église nyonso tout oyo ya réveil kobanda na aventurier ya Wale Salenganga oyo abengi batu na TV balo bakinga na tindi bango bale no tiele poison batu wana na mona bango te na yebi bango te à part wana boke no buka église ya Mama Olangi boke no buka église ya Léopold Mutombo boke no buka église ya Pascal Mukuna do batu wana nyos na bakutino bakanga batu bazokosa bango ke nzamba koya et pourtant bango moko baza na kati ya formation ba ennemi ya peuple donc armée na biso za infiltré par des Rwandais awa tozokende kotanga na nini na nombre tozoke na nombre 11 tobandi na 3 l'Éternel pria et tobandi na 1 le peuple murmura et cela depuis aux oreilles de l'Éternel.
Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, 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 pria à l'Éternel, le feu s'arrêta. On donna ces lieux le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Toujours c'est un Tabera et qui est à Kinshasa. Alors, si tu as bien la Bible, tu na nombre 16, pendant na 1 tina 31, bon, on a révolte à Corée, datant na Abiram. Batu wana bazaki ba ramasi. Bazaki batu oyo, ba utaki en Égypte, ba landi ba na Israël. Ba tia désordre na groupe ba na Israël. Alors, Nzambe, au lieu ça la 3 jours, ba na Israël, ba utaki en Égypte, pour ba kota na Kana. À ça 40 ans pour nous exterminer batutu bazaki mité ya mabe batutu bazaki ba très batutu bazaki na makila ya batu ya masumu bakota na kanate bino pe ba congolais il faut bosala oyo to bengi tabera yati tamisage rwandais nyonso na makila ya ba congolais na nzoto rwandais nyonso tu oyo akota na makambo ya Congo akota terre promise ko banda na kamere oyo tozana ba information na ye bayebiso que Kamere azali bongo infiltré. Alors Kamere bazo monnaie de temps en temps l'ambassade ya Rwanda pour faire information pe Kamere azo trahir batu. Kamere auti ko tozu ba information awa Kamere auti ko kangisa kisa Kamere auti ko kangisa politicien moko oyo a travaillé na ye et puis Kamere azalaka makangu ya Gudil oyo mukolo Kongo abandaka oyo batomboka na Kongo mikili bake osala Kongo lokole apesa ndako apesa voiture po a banda ko pesa information nyonso. Alors nangonga oyo tozoloba Kamere azali mutu moko aza très dangereux et sengeli to sila naye parce que Kamere azali agent ba Rwandais. Alors Yamakasi groupe Bokei kuna en tout cas boluka kotumba ndaku ya Kamere boluka kotumba ndaku ya Ruberwa parce que Ruberwa yende le vrai président ya Congo na ndaku na ye ya des satellites, il y a des armes, il y a des criminels oyo ba boma ba M23 ba batama kuna. Alors bo saccager yango parce que bangonde bazali bateau ba bomi ba congolais. Tant bazo kota la bandaku ya ba congolais ko boma ba congolais ko sala ba congolais mais bino pe ba congolais bo sala pareil. Bon visiter bandaku même na campus ba étranger ba yel souté ba kota li souté toza na guerre la mort ou la patrie. C'est-à-dire to komi na ngonga oyo bino bana ya Nzambe esengeli bo bunda na côté ya Nzambe esengeli bo telemela bango. Alors tango bozo bima ndenge bolandi mo Seigneur Mosengo bolanda ordre na ye bokende nanzela botumba mituka nanzela botia trouble mutu nyonso to aka suspect bo rendre compte na ye na kimia boyebi ndenge ni salama to monike na Tabera awa moto ekitaki et dévorer ba oyo bazalaki contre Penzambe olieba na Israël basala 3 jours kolongwa Égypte kokota Kana basalaki 40 ans nanzela pour ça la tamissage kolongola batu nyonso baza mité ya mabe ko éliminer batu nyonso to bazo kokayete ndenge moko ndengwa. Alors awa en Angleterre toza na réunion moko esalami batu balobi bazo kende piquer mais zoka musanga oleba kende piquer na parlement anglais esika bazwa ba décision bango bazo kende na ambassade à France oyo France toyebi ke azali complice France bumonaki lobby nde na bengaki na bureau ya Élysée bakatelinga forme et puis France bazo sala ba déclaration na internet au lieu basala ba déclaration na TV, c'est-à-dire il faut to push bango bazo ba décision ya kobenga na Kabila et pour Kabila ça kimi me ya ko annoncer ngo ndenge wana et puis tozo senga na ba congolais bato ba teni makasi ba oyo bozali wana ko batama ngonga ngo ya ko bima bokota na malinga tozo senga na ba colonel congolais ceux qui généraux congolais, ceux qui viennent pour qu'on pouvoir te, boye bango que colonel rwandais ou bien infiltré mon rwandais à son pouvoir, fait tout ça et leur remonter ba oyi ba sur révolution. To benga na moko ya ba pasteur awa oyo azali na kati organisation ya masolo oyo izoleka na mboka toyo kandeli ba ça. Toyoka tozoyoka
Ouais, bonjour. Bonjour. Et ça, Pasteur Dave. Ouais, Ouais, Pasteur Dave, mais ndenge bolobi bozo sala appliquer au lieu bokende na parlement et si ka bazwa ba décision anglaise, bino bozo se diriger na côté ya ba français. Ba français zali plus stratégique. Voilà proverbe, je ne sais pas. Ouais, proverbe 30 ouais. Ah, boni papa. Qui m'y a ndeko na ngai? Donc ils ont stratégique hein. Il y en a pour ça pour votre bazar. Ouais. Ils ont mot stratégique. Ils ont tout ça là point moko de rencontre. Tous ça na lettre moko un petit mot de répondre auto et permet quand on a l'ambassade de France puis c'est toujours les capots donc comme ça na biso muso yo mo yo kango d'ici là. OK. Alors na likambo ya biso ya parlement wana tout monde est dit na so donc dessus le parlement botika va mémoter de toi c'est na tenté soko landi très bien proverbe bato ya parlement bazwa mayele mais bakonzi ya mboko bazwa mayele likolo ba memo na biso quand okinotika ba memo likolo ba division na biso ba congolais bino bozo knotika memo au moins na kuna pe bake bakonzi memo musu batinda na poste musu batinda biso so bien alors parlement anglais ba yibi makamwa mais tous na groupe moko parlementaire ya anglais za la ka yibi mouvement ya biso yibi mouvement ba combattant yibi biso yibi ne to za la bazana makamna biso so biso to komi na terrain ango siko ne bakoya kocha biso kwa le temps à totie makolo na terrain ambassadeur na bango azakuna ako signaler bango biso fait tant toujours longwa toujours médiatiser ango voilà pourquoi on est tout ça la synergie moko entre biso na bato bazana mboka totika ka mokano ya et puis toki makambo na biso to sali musala to ni ça lelo na mwanda bato bakozala po bazala kwa témoin message est passé biso to konye masolo venir à c'est-à-dire na mboka pne bazali awa bandeko na biso basoda bazali awa bazaka na mboka oyo awa baza nayebi basoda mpenza ya biso bazalaka awa na mboka oyo awa batravaille mpona bango batraki na Afghanistan mwa 2 ou 3 fois na leki na batepe mwa misala tosalaka bayibi basengi contact apui tosozi contact na bango basoda na biso mosusu mpe ya DSP ya kala oyo basalaka susu te bazali awa maintenant nous allons médiatiser ça de façon que tokende parce que Kabila maintenant banokoma faibli so biso vandi Kenya toyese sous makata on a plus fort plus dangereux que Liboso le roi bani okoma faibli c'est le moment tokoyisa yeb na malade donc malamu kutu alors voilà le c'est toi la retraite nous avons besoin d'un parlement te pango ba yo la biso si likamute mais omoni ke tango yo zolo babo médiatiser yo zolo kana Ebola TV oyo sali ba ventire belé na Congo na communauté na biso TV oyo ya bienvenue bien donc tango yo zolo ka kuna batu ba considérer ote parce que kuna le pasteur là bienvenue aventurier aboya mwasi na chaîne wana azongeli mwasi na chaîne wana ayibi Marie Pauline mwasi alinga bala 6000 na chaîne wana complicité na ye na ba ngoma o tozobenga muyombe gauche tout et tout tango zo sangana na bango peuple arondima ote ya komono lokola okomi kolabo na bango papa papa na no yibi ke na tikala toujours dans la vérité c'est vrai ce qui se passe makambo les kakuna les kawani télé lobi surtout na zalaki wana en direct lobi na zalaki en direct na mona ki moi ba dérapage mususu pour ça va na mona moi ba dérapage mususu les gars qui sur place wana et puis na yoka ki ba pele ba mususu ba bane obenga sur place wana et ça même na pele moko ngala landa ki tenza pas que la télé lo na litoi qui commençait à donc ça dit c'est comme si il en profite un peu ce qui ngala ça moi audience en est mati et puis c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Moïse, pour Moïse, comme Allélo Moïse, il y a une parole de Dieu. Pour Allélo Moïse, comme Moïse, il va libérer ce peuple-là. Moïse n'avait plus le choix. Sans cela, les Galanda va parler, Moïse a mis à Koufanamai. Donc, il y a beaucoup de Mandela, mais l'esprit de Dieu, il a quatre négros, la perda qui a voté. Moïse a se servir dans le maintenant, et puis à l'obéir à moi qui sont à l'éternel. Voilà comment va Israël tombe sur Bandimati. Oh, animal à l'ensemble, il ne fait pas ça. Donc, sur la zone, il y juste un petit tremplin, mais le travail est déjà. Au lieu de la créer à Radio Bendel, il y a la Libitali, bon, il y a l'Ofoka. Mais la Radio Bendel, il y a la vérité, Marambo Penda, combat, Bazo Trakenga. Il y a le combat, mon Salaki, parce que tout politisé, on m'a dit. Tout politisé, on trop. Pas tout Trakenga. Quand tout Bazagna, tout le monde là, il y a un leader, il y a mais pas de Trakenga. Solo, Marambo Congo, comme tel, nous fait sa vision.
Nganda, il faut que ça personnellement passe. Oui, parce que tout ce que moi je veux, la coupe passer par Bango, quand on a me servir de tremplin, mais on est les deux secondes, Mandegobali, Banambokabali, à peu près 200 au bazar d'Anazomona. Ouais. Donc, celui aussi, les cigares trop de moi, ce petit, moi, personnellement, à dire vrai, Nazaïd n'a pour la Ligamba, mais mon donc, ça m'a pourquoi. Ça sert à rien, et on dit, ça dit, c'est le comoroté. Mais quand il y a des points de rencontre, mon Mandegobaya, et puis, plutôt profiter pour continuer cette lettre-là, et puis, il va aider Bissot, le camplin, monter les amis en communauté, Bissot, ce serait moi, Bissot, le droit à la voix, les gens au sala, et puis, samedi, tout ce qui est dans des réunions, c'est pas dans la service, parce que samedi, tout le temps, dans la nuit, sur la réunion, sur moi, quelque chose, Bissot, aujourd'hui, bah, si moi, 1 franc, 10 francs, tout le temps, pas de l'écho, au Koufa, au bazar, au moins, on n'a pas que jusque-là, tout le monde récupérer qu'à 42 corps. La ville a nous plus plus de 200 parce que ce sont des martyrs à la libération. C'est ça. Pour le Maurice, il va martyr à l'indépendance, mais on va au Koufa. Ce sont les martyrs de la libération. Donc il faut qu'on demande un placement provisoire. Pour libérer Mboka, pour reconnaître Bango. Mais passer des vieux travail qui n'a vieux honoré Ngwanda. Déclaration est à Sala et discriminé parce que les lots battement monisco qui est vraiment a déjà disqualifié parce que Azo on dirait qu'on localisé Banawana après ces informations à Kabila yo lobinde une place one. Déclaration moko mais ngai na yo qui a moté à dire vrai na yo qui ont fait tellement que dans sur internet et puis naza très plongé dans marambo ils ont l'état na moko. Vous savez les politiciens sont les politiciens ma politicien bah ma politicien et là la politique ou la vraie politique ou l'art de gérer un pays l'art de gérer la ville Nino Kokamba Moka, Nino Kokamba Batubana Gatiamboka. Mais la politique, nous sommes à Mabé, où il y a le ligne à Moka, mais la mise sur Batou. C'est ça. Quitte à toi, quitte à you, tout ça, discernement. Oui, réellement, est-ce que Moto Azokamba bien? Est-ce que Moto Azokamba Moka bien? Le discernement, c'est le plus important, moi je crois. Nayoka, on a des moyens à ça à Vinangai sur Yezate. Nayoka qui le vit, on m'a dit, on m'a dit, Nayoka qui m'a dit, le bâti Nangai feu, la réunion de Dinamo, c'était quoi? Le vendredi, c'est non, vite, c'est dit, à Pessi porte-parole, mais moi, le baquet, par sympathisant, il y a eu des fesses, ça dit, c'est bon. Parce que, et ça, celui Camboya va sympathiser. À changer qui a passé hors de ma toi, il est passé ma bima. Alors que ma tiré, c'est Tanguy déjà. Quelque temps après, je crois, tant à mon âge en pleurs, il y a pas de pour fédérer, après, si hors de ma tu vas voir vos bima là-bas. Bon, le dire, lui, il fait des analyses, ça sera la mini analyse. Bon, je ne sais pas moi, analyse de Nina Taï, le roi Nana Yoki a monté. N'a pas une athée, mais qui se dit qu'on a limite, elle est na media, sur la politique, place il y a Zali et dans le studio. Dans la studio, on a fait la studio, on a voulu là, peut-être que je peux commenter. Je peux te dire. Merci, Nzambazano, bonne journée. Allez, bye bye. Bye bye. Alors, Bouti Kolanda, Bandeko, Bakei, na ambassade de France, ndeke ba pesi information na bangonde, ba se justifier, mais ngana moni pratiquement bazarong. Fallait qu'on ait dans le Parlement parce que place n'est pas mitindo ils ont un Parlement problème est en côté nous surtout ils ont dit qu'abisoka tout qu'il est libre pour nous libérer Congo alors nazo benga lisusu Kinshasa pour nous balasuka avant de clôturer tout yoka moko ba politicien oyo bazali vraiment na kati ya musala o bazo sala ya ko libérer mboka tout yoka ye soki a kolobani soki ba komindenge ni kuna parce que tout solo la Guinée calamité tout solo la Ghana mi colonioso azope sakanga ba information ya mboka ndenge zotambola alors nazo benga bongo nazo luka numéro parce que ma numéro ngweze belé funa za la sur na numéro nazo zwa pour na informer bino merci na bande konyoso bazope sa ba crédit na bango merci na ba o bazo soutenir biso. Tous wana no président Gabriel Mokia to ebité soki azaka na réunion
après sabiso 2-3 lignes pour na lelo ndenge marché ko ça matina oketi na palais du peuple tozozwa ndeko Gabriel Mokia tozozwa calamité tozozwa tozela phone tozela phone Kinshasa eza mwa mobulu pona moto ayamba tozela tozela azoyamba te nayebi te qu'est-ce qui se passe nameka sou pour la dernière fois président Gabriel Mokia nayebi te pourquoi azoyamba te pourtant ye tout solane na tongo tozela ok azoyamba biso calamité azoyamba biso. Oh bonjour mon président, boni kuna lelo ndenge mouvement ezokende boza ndenge ni bolobi boni. Christopher Ngoyi. Bato église catholique babimite mon président. Ok, et bongo ndeko mususo bazalaki o bakangaki wana Buyambu esuki ndenge nini? Mwana mboka Buyambu. Azaka na prison. Na makala bakangi ye asali nini mwana mboka Buyambu? Azaka na prison. Likambute na moni ndengo zo solo na moni ke moyeto solo mingi zate nzamba za labino bo continuer ndenge bozo bunda. Ok, azabia likambute. Donc bana masina déjà bazo kita côté à parler du peuple. Est-ce que Kengo Wadondo lelo a cause à la côté à peuple? Ndengo zo mona décision Kengo Wadondo ko kata makamu. Akokote la bande kone ba Rwandais to akopesa vraiment lisolo ke loi na babo yango. Kengo akobi jamais ko condamner ba Rwandais. Ah ok, merci. Merci mon président. Merci. Ok, lobana yo. Alors, et Katani, Bomoni qui n'a pas raison, Kengo a condamné jamais ba Rwandais, donc Kengo a kozala toujours côté ba Rwandais, et tika libiso bana mboka to telema to yeba ndenge ni tokoyi ko sala pour na ko libérer mboka. Merci. Bana mboka bato bateni oyo bozali na kati ya Kinshasa bokota na kati ya mouvement. Allô? Ouais. Nazuye Bazo qui t'a déjà parlé du peuple. Bazo qui t'a déjà parlé du peuple. Ouais. Bazo qui t'a parlé du peuple. Ouais. Abanga raté ayebi singana ndenga bambaki kanya malibanga bazvimbise na miswa. Bazo qui t'a. Merci. Depuis 1997, AFDL a tué plus de 25 millions de Congolais. Ils s'en foutent de nos familles, de nos enfants. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos frères qui sont restés au Congo. Les salauds. On va mettre fin à ça. Je vous jure au nom de Jésus.
Ils ont mis le feu au paradis qui est le Congo démocratique. Merci Alpha Blondy. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour vos appels. Je tiens à rectifier le bourgmestre de Lemba, selon nos derniers appels, n'a pas été tué. Il a été peut-être touché, mais il n'est pas mort. Sorry, les informations que nous donnons, ce sont des informations que nos correspondants nous envoient par ici. Donc je tiens à vous informer que la dernière missive que nous avons reçue nous relate que le monsieur gouverneur et bourgmestre de Lemba est en bonne santé. Nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses parce que c'est un monsieur qui est acquis pour notre cause. Alors, na journée à l'élo, ezali exhortation, il y a aux peine à contact nabino parce que tu commis pratiquement 13 heures na Kinshasa. Tolingi to relayer bino makamuni sami banana tonti sikoyo. Tukobenga bata Kinshasa, tukobenga mo batebele, mais avant to benga nanu bata Kinshasa, avant bien akota na liloba, to mekana no kobenga ndeko moko bozoluka bozana sango na ete, na uta iko solo na na tongo, azali bima kitoko, azana bonne santé, na mekazo kozwaye, soki akoyamba parce que tant on a benga ki azali nisika mabe. Sorry. To meka kozwaye. Tout mes gars, tout mes gars, le monde combo. Tout mes gars, allô? Allô? Tomega uzwe. Tomega uzwe. Tomega uzwe. Allô? Ouais, ndeko Eliezer boni yo mikolo ebele batu mokili momba bazolinga bayeba soko oza en bonne santé. Oza en bonne santé? Oh. Siko oza na hôpital ou bien oza na ndako? Ok, merci Nzamba pambola yo. Situation lelo kasi na Kinshasa eza ndenge nini? Ok, likambo te place yo ozali oza en sécurité te. Est-ce que koko yebisa biso soki toyingi to joindre yo tosala ndenge nini? Merci ndeko Eliezer Nzamba azala na yo. Merci. Bouti kolanda ndeko Eliezer azali ya kobatama babetaki masasi donc aza recherché ndeko Eliezer akufi te na uti kozwa awa. Alors avant on a benga lisusu Chine populaire esika wapi ba révolutionnaire bazali nazo benga ya makasi na boyi kopesa kombo na ye parce que boyebi ke Ngwanda azo travailler na batwana azoluka kozwa ba contact ya bana wana po ba localiser bango batu ya ba Rwandais o batikali na Kinshasa po Kabila sakimi ba kende kosila na bango donc Ngwanda esito timbeli Ngwanda ouais vérité makambo penza combat bazo traquer nga na elo konga mona salaki ka parce que to politisien o mabe to politisien o to bato zo traquer nga ka bato bazaki na o to mona ona vietel ya za leader ya boye mais ba wona ba traquer nga solo makambo kongo compter nous fait sa biso kanda il faut ça nga personnellement passer oui ba suteki tout ce que moi je veux na koko passer par bango kapona me servir de tremplin mais bande kozo on est vidéo siko déjà matiko bali bana mboka bali à peu près pas 200 au bazar jana zomona ouais donc surtout si les sika trop tsani nango moi ce petit na personnellement à dire vrai na zaïd na pour na likamba mais moto ko tsama pourquoi ça sert à rien et ça bise le komoroté mais quand il y a des points de rencontre mo bande ko baya et puis tout profiter pour continuer cette lettre là et puis va aider biso de tremplin monter dans ma communauté biso to sai moi misalo to na moi des gens au ça là et puis samedi to sengi na ba dégonio sur base à service parce que samedi to dîner na nuit sur ba sur moi quelque chose biso to oh to
au bazar, au moins on n'a pas que jusque-là, tu peux récupérer 42 corps. Kabila nous peut s'habiller sur les membres de ces conflits. Plus de 200 des membres qu'on peut s'habiller. Parce que bateau à Kofiwana, ce sont des martyrs à la libération. C'est ça. Pour le Maurice, on a martyrs à l'indépendance, mais on va au Kofa. Ce sont les martyrs de la libération. Donc il faut qu'on ait un placement provisoire. Pour libérer Mboka, pour reconnaître. Mais Pasteur Dev, yo travaille na vie honoré Ngwanda. Déclaration à Zosala est discriminée parce que les lobat monisco qui est vraiment a déjà disqualifié parce que Azo on dirait qu'on localisé banawana après cette information na Kabila yo lobinde une place one. Information morologique, déclaration moko. Mais na yuki à dire vrai na yuki on fait seulement que dans sur internet et puis na très plongé dans marambo isolita na moko. Vous savez les politiciens sont les politiciens. Ma politicien ma politicien. Et là la politique ou la vraie politique ou l'art de gérer un pays, l'art de gérer la ville. Nino kokamba mboka, nino kokamba bato bana kati ya mboka. Pesa la politique muso amabe oyo ya lolinya koboma mboka mena miso bato. Yozo bongisa mboka mo mena masanga andi maka politique. C'est ça. Toi za mo lokyo alokaka jamais koloba no benga na lokaka. Kita toi, kita yo mutu za na kati ya mboka na yo mo za na discernement. Oui, bah réellement, est-ce que moto azo kamba ngai bien? Est-ce que moto azo kamba mboka bien? Le discernement c'est le plus important, moi je crois. Na yo quand on a des moyens à ça penda à vie nangai sur yezate. Na yo quand il vit c'était on m'a dit, je dis bien on m'a dit, na yo quand m'a dit on va dire nangai que la réunion de nango c'était quoi? Le vendredi c'est non vite c'est dit à péché porte-parole mais moi le bac par sympathisant il y a eu des pèses ça dit barabara c'est bon. Parce que et ça sur le Camboya va sympathiser. C'est à changer qui a passé ordre bah toi il est passé babima. Alors que ma tiré c'est tandi déjà. Quelque temps après je crois tant à mon âge en pleurs il y a pas beaucoup fait délai après si ordre pas de voir bobima la barabara. Bon je dis que ça est pour le bas lui il fait des analyses ça la ramine banalise. Bon je sais pas moi analyse de Nina Taï le roi na yoki à monter na va ina te mais qui se négo na limite le boya zana na média sur la pour les kapuna place ya zali et dans studio dans studio na fait dans studio na boyo quand je me là peut-être que je peux commenter je peux te dire merci Nzambazano bonne journée. Allez bye bye. Alors bouti kolanda bandeko bakei na ambassade de France ba ndeke ba pesi information na bango nde ba se justifier mais ngana moni pratiquement bazarong fallait kokende na parlement parce que place nde ba mitindo ezomaka eza na parlement problème ya na ngote nyon surtout ezotindika biso kaka tokende liboso pona ko libérer Congo. Alors nazo benga lisusu Kinshasa pona mbala suka avant to clôturer to yoka moko ba politicien oyo bazali vraiment na kati ya musala o bazo sala ya ko libérer mboka to yoka ye soki a kolobani soki ba komindenge ni kuna parce que to solo la gine calamité to solo la kana mi kolonioso azo pesakanga ba information ya mboka ndenge zotambola. Alors nazo benga bongo nazo bango moko baza na kati ya formation ba ennemi à peuple. Donc armée na biso za infiltré par des Rwandais awa tozo kende kotanga na nini na nombre tozo ke na nombre 11 tobandi na 3. L'Éternel pria et le fait tobandi na 1. Le peuple murmura et cela depuis aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, 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 pria à l'Éternel, le feu s'arrêta. On donna ces lieux le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Toujours c'est un Tabera et Kitana Kinshasa. Alors, ce que bien la Bible, toqué na nombre 16, pendant na 1 tina 31, bon, on a révolte à Corée, datant na Abiram. Batouana bazaki baramasi. Bazaki batu oyo, bautaki en Égypte, balandi bana Israël, batia désordre na groupe bana Israël. Alors, Nzambe, au lieu ça la 3 jours,
bana Israël ba uta en Égypte pour bakota na Kana asala 40 ans pour na ko exterminer batutu bazaki mité ya mabe batutu bazaki ba très batutu bazaki na makila ya batu ya masumu bakota na Kanate bino pe ba congolais il faut bosala oyo to bengi tabera yati tamisage rwandais nyonso azana makila ya ba congolais na nzoto rwandais nyonso tu oyo akota na makambo ya Congo akota terre promise kobanda na Kamere oyo tozana ba information na ye ba yebisi biso ke Kamere azali bongo infiltré. Alors Kamere bazo monner de temps en temps l'ambassade ya Rwanda ko pesa ba information pe Kamere azo trahir batu. Kamere auti ko tozu ba information awa Kamere auti ko kangisa kisa Kamere auti ko kangisa politicien moko oyo a travaillé na ye et puis Kamere a zalaka makangu ya Gudil oyo mukolo Congo abandaka oyo batomboka na Congo mikili bake osala Congo lokole apesa ndako apesa voiture po a banda ko pesa information nyonso. Alors nangonga oyo tozoloba Kamere azali mutu moko aza très dangereux et sengeli to sila na ye parce que Kamere azali agent ba rwandais. Alors yamakasi groupe bokei kuna en tout cas boluka ko tumba ndaku ya Kamere boluka ko tumba ndaku ya Ruberwa parce que Ruberwa yende le vrai président ya Congo na ndaku na ye, il y a des satellites, il y a des armes, il y a des criminels oyo ba boma ba M23 ba bata makuna. Alors bo saccager yango parce que bangonde bazali bateau ba bombi ba congolais. Tant bazo kota la bandaku ya ba congolais ko boma ba congolais ko sala ba congolais mais bino pe ba congolais bo sala pareil. Bon visiter bandaku même na campus ba étranger ba ya lisouté ba kota lisouté toza na guerre la mort ou la patrie. C'est-à-dire to komi na ngonga oyo bino bana ya Nzambe esengeli bo bunda na côté ya Nzambe esengeli bo telemela bango. Alors tango bozo bima ndenge bolandi Monseigneur Mosengo bolanda ordre na ye bokende nanzela bo tumba bituka nanzela bo tia trouble mutu nyonso to aka suspect bo rendre compte na ye na kimia boyebi ndenge ni salama. To monike na tabera awa moto ekitaki et dévorer ba oyo bazalaki contre. Penzambe olieba na Israël basala 3 jours kolongwa Égypte kokota Kana basalaki 40 ans nanzela po asala tabissage kolongola batu nyonso baza mite ya mabe ko éliminer batu nyonso to bazo kokayete ndenge moko ndengwa. Alors awa en Angleterre toza na réunion moko esalami batu balobi bazo kende piquer mais oka musanga olieba kende piquer na parlement anglais esika bazwa ba décision bango bazo kende na ambassade à France oyo France toyebi ke azali complice. France bomonaki lobi nde na bengaki na bureau ya Élysée bakateli na forme et puis France bazo sala ba déclaration na internet ole ba sala ba déclaration na TV, c'est-à-dire il faut to push bango bazo ba décision ya kobenga na Kabila et pour Kabila sa kimi me ya ko annoncer ngo ndenge wana et puis tozo senga na ba congolais bato ba teni makasi ba oyo bozali wana ko batama ngonga ngo ya ko bima bokota na malinga tozo senga na ba colonel congolais sok ba généraux congolais soki bino bo histoire na Cécilie a rekosa so ba congolais te to benga ya makasi na masina to benga ya makasi allo boy bino kuna na masina bosali ka nyama nini loba nanu yo muto zai nazo bengo ya makasi na boy ko pesa kombo no po balukisa yo te yo muto simbi masina bosali ka nyama ndeni ok siko bozo kende wapi parler du peuple
bobebana na bango boluka kotumba ndako ya Ruberwa, boluka kotumba ndako ya Kamere, boluka kotumba ndako ya nani ya Bisengimana, parce que baza ba Rwandais oyo bazoboma bino botika bango te. Mende bokangela biso ye ou bien bosilana na ye ya makasi oyoki. Likambo te ngala kobenga yo soki bobandi action obipenga ngala kobenga yo ya makasi nazobengo na kombo na yo te nazobengo na kombo ya makasi po yo mto simbi chango mobimba na yebi na boy kobengo junior sino ba koyoka kombo na ngona obengo ya makasi zala na groupe no mobimba bana masina bokita bosala musala ndenge sengeli awa ozoleka na TV monde entier zolanda yo nazobengo à partir ya TV en Angleterre mokili momimba zolanda yo ozala message au niveau sabana chango nyonso ou ba congolais loba ouais kitoko à part wanelo monsieur Zali ya makasi likamote merci merci nazo songelo ya makasi merci mingi bomoni wana bastion na biso masina populaire Chine populaire wana mokambi ya batu tu oyo bazali kobima libanda et oyo auti ko beta kanya makuna donc bazo kita déjà na parler du peuple ndenge monseigneur ya catholique monseigneur Mosengo asengaki bango wana bazo kita. Alors nalingi ko partager moi eloko moko avant tokota na kobenga batu mususu bino mo bomoni na bengi ndeko na biso Eliezer na bengi ya makasi na masina o ezali lelo 13h ya Kinshasa kuna baza ko kita na palais du peuple pona ko kende ko yindisa. Alors soki bozomona Jeannette Kabila azoleka na TV na parlement, soki bozomona kisa Zoé Kabila azoleka na parlement ezali mascarade baza na kobanga il faut ba mona na place wana baza protéger na armée rwandaise ye moko ya na bango ase akimi azali bongo na Kigali na villa na ye mais muto aza le plus dangereux ezali Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe aza le plus dangereux na bango nyonso surtout pe lisusu ndenge ni bino bokoyi koyoka Kengo azali de père polonais de mère ya mundele c'est-à-dire de mère Tutsi azana makila ya ba congolais te. Comment muto ndenge wana ko koma président Sénat, comment muto ndenge wana soki Kabila zate ye muto ko koma président, comment muto ndenge wana bino bozo zela boyoka ye. Donc Kengo akosala kama makambo Rwanda ezotindai, Kengo akoti kosala côté ba congolais te. Yangwana ozomona bo kende kosilana na ye. Moïse Eli batelemelaki ba gouvernement. Un vrai pasteur azamuto azaka côté ya gouvernement. Yangwana nozoyebisa bana Kinshasa na kopesa ya makasi ordre bale no buka ba église nyonso tu oyo ya réveil kobanda na aventurier ya Wale Salenganga oyo abengi batu na TV balo bakengana tindi bango bale no tiele poison batu wana na mona bango te na yedi bango te à part wana foke no buka église ya Mama Olangi boke no buka église ya Léopold Mutombo boke no buka église ya Pascal Mukuna. Do batu wana nyos na bakutino bakanga batu bazokosa bango ke nzamba koya et pour ko soit pouvoir te boye bango ke colonel rwandais ou bien infiltré moko rwandais a reçoit pouvoir fait tout ça le remonter ba oyiba biso révolution to benga nanu moko ya ba pasteur awa oyo azali na kati organisation ya masolo oyo izoleka na mboka to yo kandeli bazosa to yoka ouais, bonjour. Bonjour. Et ça, pasteur Dave. Ouais, c'est lui, ouais, pasteur Dave, mais ndenge bolobi bozo sala piqué au lieu bokende na parlement et si ka bazwa ba décision anglaise, bino bozo se diriger na côté ya ba français. Ba français zali plus stratégique. Voilà proverbe, ouais, proverbe 30-30, ouais. Ah, boni papa. Qui m'y a ndeko na ngai? Donc ils ont stratégique hein, il y en a pour ça pour bazar ouais. Ils ont au mot stratégique to neto ça la point moko de rencontre. To za na lettre moko un petit mot de répondre to et permettre à
na nini na ambassade ya France puis biso tozoleka po tokonomisa na biso mosu oyo oyebi yo mo oyoka yango d'ici là. Alors na likambo ya biso ya parlement wana tomoni eza ntina tokende su na parlement kotika bamemo te toasi na temps te soki olandi très bien borebe bato ya parlement bazwa mayele me bakonzi ya mboko bazwa mayele likolo ya bamemo na biso kaka tokende otika bamemo likolo ya badivision na biso bakongole bino bozokende otika memo omona kuna mpe bake bakoti memo mosusu batindaka na poste mosusu batinda biso na devian. Alors parlement anglais bayebi makambo wana mais toza na groupe moko parlementaire ya baanglais ezalaka eyebi mouvement ya biso eyebi mouvement bacombattant eyebi biso eyebi nde tozalaka baza na makambo na biso so biso tokomi na terrain ango siko nde bakoya kotia biso kwa le temps ka totie makolo na terrain ambassadeur na bango aza kuna akosignale bango biso mpe ntango tozolongwa tozomédiatise yango voilà pourquoi tolingi tosala synergie moko entre biso na bato baza na mboka totikaka mokando yawa epuis tokei makambo na biso tosali mosala oyo tolingi tosala lelo na mwa ndamba bato bakozala po bazala lokwa témoin message epasse biso tokonia masolo mpena ya siama c'est-à-dire bana mboka pene bazali awa bandeko na biso basoda oyo bazali awa bazalaka na mboka oyo awa baza basoda mpenza ya biso bazalaka awa na mboka oyo awa batravaille mpona bango batraki ya na Afghanistan mwa 2 ou 3 fois na lekileki na batepe mwa misala oyo tosalaka bayibi basengi contact apui tosozwi contact na bango basoda na biso mosusu mpe ya DSP ya kala oyo basalaka susu te bazali awa. Maintenant nous allons médiatiser ça de façon que tokende parce que Kabila maintenant bano koma affaibli so biso tovandi kinya toyese su makasi akoza plus fort plus dangereux que liboso le roi bani koma affaibli c'est le moment tokoyisa ye na malade donc malamu kutu alors voilà eloko biso to na moto na besoin ya parlement te bango baoyo olanda biso nsima likambo te mais omoni ke ntango yo ozoloba bo médiatise yo ozoleka na Ebola TV oyo esali baventure ebele na Congo na communauté na biso TV oyo ya bienvenue donc ntango yo ozoleka kuna bato bakoconsidere o te parce que kuna le pasteur là bienvenue aventurier aboya mwasi na chaîne wana azongeli mwasi na chaîne wana ayibi Marie Pauline mwasi alinga bala 6000 na chaîne wana complicité na ye na ba ngoma o tozobenga muyombe gauche to et tout tango zo sangana na bango peuple akondima ote akomono lokola okomi kolabona bango papa na ngo yibi na tikala toujours dans la vérité c'est vrai ce qui se passe maramo et les kakuna les kawani télé lobi surtout na zalaki wana en direct lobi na en direct na mona ki moi ba dérapage mususu pour ça va na mona moi ba dérapage mususu les gars qui sur place wana et puis na yoka ki ba pela ba mususu ba bande obenga sur place wana et ça même na appel moko ngala landa ki tenza parce que la télé lo na litoi qui commençait à donc ça dit c'est comme si il en profite un peu moi audience en est mati et puis c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Moïse pour Moïse a comme allélo Moïse il y a une parole de Dieu pour allélo Moïse a comme Moïse va libérer ce peuple là Moïse n'avait plus le choix sans cela par les galanda par parenté Moïse a n'a pas na mai donc il y a beaucoup minandela mabewana mais l'esprit de Dieu est allé na katne loko la perda qui en côté Moïse a se servir nango maintenant et puis à l'obéir à moi qui sont à l'éternel. Voilà comment va Israël tombe sur Bandimaki ou Animal à l'ensemble, parce qu'il ne fait pas que donc, son azol est juste un petit temple, mais